Nabino bana famille Libota, bon dimanche à vous. Nabanda kuna bino ndenge za la carte pesi bino bambote. Bino ba fan club ya Mama Belleville Lakandi moso atonda sukali na nzoto. Ta pesi bino bambote partout bozali. Voilà, lelo to na affaire bodi misanga mongongo. Affaire Aja Baptiste Mama Belleville Lakandi yako kata likambu. Marie-Jeanne Bololé a dévoilé Aja Gabriel na TV. Alors, bibo ba agité bo bimisa ba age na bino po olingo lingate okoko la kaka. Voilà. Noko famille Libota yo ya yendenge za la kaka. Elo dimanche to fandi na kimia na banda kuna biso me likambo motema pasi bo la kisa ba identité na bino bo la kisa ba age na bino poto ndima. Tolembi makambo kobatama nani mukolo ya nani nani mama ya nani nani mwana ya nani Belleville Lakandi tokolobela makambo wana awawa tokolobel soutiza na biso bomonaki mama na biso Belleville na Bellard production boti ko lancer 3 minutes moko ya tiza oyo ezali kolobela entièreté ya film mobimba oyo kozali kobima je crois demain titre nango Skinny. Skinny zo bima lobi awa bandeko ba bolingo. Leto lobara toujours motambo ekangi nzoko yo kolia eteni nini mopende liboko to kote ya mutu. Wana peta ko pesa mwana kokota mwana ba détail mukie poto yeba ndenge nini ezali ko kende. Film na biso tiko si la méritocratie, je crois to salaki analyse na yango na suka ya film po ezalaki na ndenge ya kosakana te danger kitoko makasi. Voilà. Noko Libota, noko famille Libota yeyo na pesi bino ba ndeko surtout ya basi mbote na bia mibali pe mbote lokola na bosanité yo mama la mignonne info 16 awa na kati ya Cape Town au fournisseur monene yaba news ya Belleville Lakandi. Voilà. To bandananu na faire ba filmer to kosuksa na age ya Gabi. Marie-Jeanne Bololé abanga ke tumbate Marie-Jeanne za mystique Marie-Jeanne voilà tolobelo la suka voilà film na biso Lakandi otiko bimisa en tout cas tizawana ezomona na keno éducation na éducation donc kozanga ba épisode te titre nango Skinny na ebete Skinny o bati mais Skinny pas na biso na anglais c'est-à-dire utanzoto mikie na français na lingala to benga ba micro à pain yango wana Skinny donc Skinny ezali ko bimakala mingi te na tiza o batela ki biso Mama Lakandi bomona ki yebo pe elongi bimaki na kati wana ba filme ya Bellard production et bimaka kapamba te bimaka na éducation moko bo quelconque ba film Lakandi soki otali yango tina suka okomona foka ngeteni moko boyo kangi penze teni keno conseil on dit la celle là qui bino ya épisode 11 ya méritocratie dernier épisode sikoyo leto solo na maison il faut to banosel la rabino ba analyse chaque épisode chaque film ndobima épisode numéro 1 numéro 2 3 ainsi de suite. Tokobondo ça là-bas analyse. Alors, vous s'abonner à la chaîne na biso awa tozana Congo News TV. Vous s'abonner papa BC Gandela Mignon. Pour besoin ba information ya modèle oyo. Ba analyse ba nozanga te soko partager ba vidéo, soko like ba vidéo. Mais na ba commentaire na biso lelo awa to senga na bino, bote la biso ba commentaire bo bisa biso eloko nini ya motu ya oyo yo ozwaki na méritocratie. Ezalaki nini? Méritocratie ezalaki pona ngai eloko moko ndena baki na makambo na épisode ya suka keno tika biloba loba tika kozwa makambo na yo kenda koloba yango libanda surtout yango tomonaki ndeko na biso vini akufa ke papa na yake ndo loba et pas mutu il fallait pas aloba maloba na bino ko ya kapaba nani yango ana vini akufa ke. Alors, synthèse sociale qui bino, il y a moi 15 minutes c'est à la fois passé, ça allait de l'autre côté. Mais te promettre bino, bobo sanakate à chaque épisode, sur tel épisode, moko lelo, lobiboye awa mbangu na Congo News, to pa B50 la mignonne, info 16, beaucoup zoa, analyse à chaque épisode. En tout cas, on est à qui makambo à la fois passé,
mais tiza na biso ya skini to baki skini balobi keno na anglais na zoto skini za na anglais na français balobi ezali nzoto mikie mikwapin na lingala ndo la mikwapin sikoyo éducation nini kozala na kati wana pona titre ya skini nulle part ailleurs ce qui yebité pota lango il faut talango kaka wapi na Bel Art Production wana chaîne nationale ya Congo na makambo ya théâtre. Donc nulle part ailleurs comme tout ça manayote kolingate bakatela ko bebitenité soko lingaka Belle Ville kandi tala émission tala filme na chaîne na ye biso toza mipanzi kaka awawa pona kosala nini pona ba promotion ba publicité pona ba analyse pona kolobela ye moko be moto na équipe na ye bino ba chroniqueur bino ba journaliste obozwaka filme bimi kuna pa la kandi bozwi filme boye kotia mwe pa na bino botika bongo bozo kwesa artiste mbongo kofuta bato basali featuring na ye e ko banda kozala te bozwaka ta biteni ba 1 minute ba 30 secondes ça va mais kozwaka filme mobimba te e uti e pa ya artiste kuta na chaîne na ye ota na chaîne na yo oui aza mutema malamu mutema tonda sokali mutema boboto lokola mama Maria bozwaka ba filme na été mobimba bo banda kotia côté na bino boni combien d'acteurs bazo ko jouer na kati ya scène na ye na kati ya filme na ye asana ba acteurs ebele o bozo mona behind the scene o bazaka bo mona te ba cameraman bazali bato son bazali bato lumière bazali ba on sto ba futa na production wana skoto biso na bino tozwaka ba filme mobimba toki kotia yango quelque part po bato batale pa na yo eza manque à gagner pona ba acteur na biso na banani na biso pona asana ngano kwa libota nazo protéger la mama na biso asa ko protéger la kandi monso tonda sukali motema boboto lokwa mama Maria ngano ko na bino kaka nazo yano la bino nazo lobela bino to soutenir nde mama Bella sinabi mabe noko lumbaka solo alobaka makambo ya kitoko to bolobi to pesa opportunité na batu wana ya rive gauche ya maya kalamu ngambo kuna baya bando kofinga Belle Vie futi batu te Belle Vie salibo ete Belle Vie keibo ete wana eloko toleko éviter yango so po biso tolingaka Belle Vie ngai na yozo tala ngai s'abonner dans les bosso nanu pour sangwe ke de malamu tout tika ko kata ba film ya no ko film bozo mona na se anenzo leka on a teaser na biso oyo ekoya je crois le dimanche ekoya lobby kala mingi théâtre bimisa awa ne je crois noko libota lobby moi bien te noko famille libota bobete na ngata maboko na pesi yo mbote tadi na pesi yo mbote Covodor, voilà, vous allez faire ma kitoko, vous allez vraiment quoi apprécier l'ino vous allez quoi ça là. Voilà. Marie-Jeanne Bololé, abanga ke tumbate, Marie-Jeanne Bololé na ebiseo, abibisi Ajaya Gabi. Akomela kingango na WhatsApp. Marie-Jeanne abimisi date ya Gabi ya naissance. Abisinga chef Figaro ko kabela motote no kwa famille bota ko kabela motote metala aja ya Gabi yango yoyo alobiongo na tonalité na ya ba mongo wana. Marie-Jeanne bota to ndaka mwa mukie mwa 1 minute moka awawa e bongo boyoka ndenge Marie-Jeanne akoloba. Sekanga na bino bobisa Marie-Jeanne te. Marie-Jeanne azoloba ye moko awawo e bongo to kozonga. Ngama yeso so ni kitsati. Ayebi tuzana na Kenya. Na frontière ngato otambula biso to leka vers mais ba complication ezala kuna ngati yango to complication pour na boye. Mais ça ne sert à rien. Nga vraiment semble être Dieu m'a-t-on parlé. Nalinga makam, nalinga kombo na ite. Ni mission. Aza mongala, nga pe na za mongala. Mais yalinga toucher batu nyonso. Nalinga asko sumbela te. Na dévoiler sumbela. Donc mutalinga tikelo sumbela nalinga su.
bomba secret boye bisa mutu te ya Gabi aza na 52 ans nga na moni photo ya passeport na ye demi siècle na ndambu no kwa sekine kaka bon lelo dimanche bo se détendre na bandako na bino mama la belle vie la Kandi tozozela film ya sika oyo ezoyaka mingi te skini je crois tout moni to préparer déjà terrain to préparer bana famille bota nyonso tout partout bazana kata mokili merci na ndeko moko na Suède akomela kinga ke osabone po lingaka noko lingaka libota merci na opozaka na Belgique akomela kinga j'ai aimé votre commentaire. Je crois que numéro na biso na ngona c'est bo hésiter bo benga biso bozana basango moko bozana ka partager notre numéro est juste na c'est awawa on est là pour solo na bino poto kolisa musala poto yeba pe ndenge nini to koyamba la mama na biso mama belle vie la Kandi mosotonda boboto motema kwa mama Maria. Équipe mobile ya Cape Town et ba maman nyonso tout ba papa nyonso tout o balingaka famille bota en tout cas B50 la mignonne so bolingo la fan club to boya kokota na kati ya fan club ya belle ville kati ya Cape Town contacter biso to yeba kaka ndeni ya kosolola ndeni ko sadere ndeni to kolisa pe musala partout ndenge ezalaka vraiment andoko na bino lelo na yekeka pona pesa bino mbote mais bozala tune bobosa na kate à chaque fois botala épisode Yassika et pas ya Bellard Production, c'est-à-dire na TV Maman na biso belle ville Kandi. Bobo sanakate lobby na bobo ya kakotala analyse awawa. To bana ko décortiquer les bino no kati la bino biteni to expliquer bino elingi koloba nini pourquoi c'est noana. Ah no kwa lingaka bino mingi. No kwa lingaka bino mingi boksa anga sonité. Voilà. Et c'est mozali otikala malamu to kutene bino lobby lendi pour analyse ya film sur skini ndengini ne kobima ndengini to banda ko sopelango bino nakati ya maboto na bino otikala malamu to kutani bye bye. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous,
contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza ona po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te